Je suis docteur Ado Ndala, phytothérapeute chercheur en médecine humaine. Et puis, toza na cabinet phytothérapie congolaise, Oyo Eza sur avenue Opala, numéro 4, commune de Kassavo. Awa tozo salisa maladie ebele. Tozo salisa maladie babengi drépanocytose ou babengi anémie SS. Oyo ba parents oyo bazana bana oyo bazobela maladie ototangi oyo batamboli bamoni changement te. Mais awa tozo salisa bango na prix moko favorable pour que mwana nyonso to sungaye parce que tozana bolingo ya bandeko na biso oyo bazobela maladie wana. Kobela maladie wana eza péché te. Eza problème oyo mwana azui et pas baboti na ye. Mais problème est nini tozo salisa bango na produit naturel oyo euti na plante congolaise. Tozo salisa pe lisusu traitement oyo na maladie o babengi diabète. Diabète tozo salisa yango et pas muto azobela maladie wana. Oyo azana ba problème ya ko suba en désordre, problème ya glycémie na ye eza toujours élevé. Mena awa tozo salisa bango na produit à base de plantes naturelles. Maladie oba bengi myome oyo bandeko na biso ya basi oyo bazaka ba victime na maladie wana oyo bazaka na problème ya kobota ekomaka problème mwasi akomi na ba règle douloureuse akomi règle na ye kutu azoyeba susu ba cycle na ye normal te tozo salisa bango awa tozo na légume moko tokopesa ye alambi alie ye moko ko mwana ndenge ba biloko wana ezobima na nzoto na ye. Et puis le sauce tozana produit auto bengi ya Sandroville azozo produit wana azola tango na zoto na ya mwasi tango azola tayango azobimisa ye mongo ko mwana ba perte blanche o ya salité o ezalaki na kati ya nzoto na ye muntu bato ba bengi bato ya prostate tozo salisa bango na traitement moko vraiment très bien azu pe produit wana basali ba massage prostatique azu produit. Après un temps, il y a mon comme comment masuba na yezo kenda même à 1 mètre. O ezala kité. Or que ye abanda ko suba, masuba ezo kitela ye na nzoto. Azo kende ko sala petite besoin na ye, azo sentir ba gaz ezo bimanasim. Papa yeba ke oza déjà na problème ya prostate. Okoya to kotinde ba sali échographie, après au bandi traitement, ba massage et puis bazo chope na ba science na produit ya komela bato ya hémorroïde tozo salisa bango bandeko na biso ya mibali na bandeko na biso ya basi bazala ba victime ya maladie wana. Mais awa tokopesa yo produit to chepe sous régime alimentaire to pesa yo traitement dans peu de temps ozongeli na yo makasi na yo nyonso bato oyo bazobela problème ya impuissance sexuelle baya tozo salisa pe bango ozali susu na besoin ya ko satisfaire mulonga ni na yote yaka toko salisa yo ba examen poto ye ba cause eza nini ba ope bazobela bandeko na biso basi ba oyo bazana problème mwasi akomi aza susu na pose ya mobali te mais azana mobali po ayoka su pose ya mobali ekomi problème tozo traiter pe bango ba oyo pe bazana problème ya azoospermie baya tozo sunga bango pe to cheye pe na régime to pese pe produit aza pe na ba science akozwa mais dans peu de temps ou ya traitement wa kozwa azongi na ye na makambu na ye nyonso abotisi pe mwasi na ye ba oyo pe bazobela problème o ba bengi ba cancer du sein tozo salisa pe bango ba ye to pese bango pe produit na cancer ya utérus tozo sunga pe bango ezana ba maladie oyo totangi oyo azobela aya tokosunga ye pona bandeko na biso o baza libanda ya Congo tozana ba produit o tokotindela bango en poudre
toko expliquer bango ndenge nini bakosali la produit wana to expliquer bango mais ceux qui bazana besoin ya kozwa biso ba benga biso na numéro oyo plus 243 81 604 43 22 plus 243 90 27 97 017 sur WhatsApp plus 243 89 51 36 091. Et ce que bengi biso na ba numéro wana okozwa biso et puis tu trouver contact et puis tu bandi ko tindre pe produit même par agence aux produits et puis traitement na yo pesa suivi par des corps médicaux qui sont dans notre équipe. Mwana nanga oyo Jemima azalaka anémie AS. Banda tokomi kozwa bakiso ya poussière. Zamba sali ayokaka lisusu douleur wana te. Ozozela sikoyo résultat. Tozola mwa oyo eza mwa ya résultat na ye kosalisa examen. Banda bandi komela kiso ya poussière. Abelaka lisusu te ayoka lisusu badouleur wana te azbanda komela kaka kisi ya poussière na kisi ya makila ya kisi ya komela kisi ya komela na ya poussière ya kotia na potopoto banda abanda kozwa kisi wana banda komela potopoto wana ya poussière kisi ya poussière ya kotia na potopoto abelaka lisusu te tokomi kolala pongi nakoma na kimia liboso ezalaki kaka avant banda kozwa bakiso ezalaki pasi na pasi bokolala pongi te azalaki anémique AS sikoyo mwa oyo eza mwana ya traitement ya suka ozozela sikoyo tosalisa sikoyo contrôle toyeba paske ndenge eza wana ase ayoki deja me paske tokomi kolala pongi penza pongi tongo etani eloko te ndenge aza wana asokolaka na ye mai ya malili asokolaka amelaka mai ya malili na mulungu ya Kishasa oyo mo ya Kishasa soki auti classe auki posa mai azwi mai ya malili ya meli okomana eloko te tolali tolamuki eloko te nzambe sali kaka kisi oyo ya poussière oyo eloko mosusu te o boye na boye te kaka kisi ya poussière na kisi oyo ya komela ya mai ya komela nzambe sali ndenge aza wana o nani mkuwa pasi ayokaka ngo lisusu te nakomi na kimia nazalaka boye te nazali kaka kolela na kolela bokokende na hôpital boye bapesi kaka kalma eloko te boke hôpital boye bapesi kaka kalma eloko te ndenge aza wana akomi bien naza na esengo makasi ya mwana oyo. Pour la bandeko na biso oyo baza sur place na Kinshasa toza na avenue Opala numéro 4 référence na biso eza na force et puis pour la contact mosusu oyo tokopesa bino toza na plus 243 99 23 54 365 et puis l'équipe na biso nyonso tout eza vraiment ezo sala musala eza na labo eza na ba consultation makambo nyonso tout eza vraiment complet eza na eloko oyo ezozanga te puisque musala tozosala eza po ete tokende na réussite vraiment tosepeli boya ebele comme ça to continuer musala elongo.